rétrospective sur la plus magazine Nabino Yango Bandi sélection et Salem Libino Mokola Lelo na Fiston Perro. Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a inauguré officiellement l'Obieleki Silikino village hub d'entrepreneuriat, paix et innovation promis na groupe Texaf situé na superficie moko ya 6000 mètres carrés. Nouveau complexe Oyo et Salami pour na soutenir le développement ya ba petites et moyennes entreprises, ya start-up ainsi que ba grandes entreprises. Prenons parole na kombo ya gouvernement congolais. Ministre ya Petentik a souligné que le projet Oyo et ezali ko s'inscrire na vision ya Mokonzi ya Mboka, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Fachi Beton Oyo alingi ko sala na numérique, levier ya intégration ya croissance économique, paix et progrès social. La République démocratique du Congo, à travers cette vision, a entamé son projet de transformation numérique traduit dans le plan national du numérique Horizon 2025, pour lequel plusieurs projets sont alignés dans le pilier 3 du programme du gouvernement conduit par son Excellence Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka. Le projet 10 du PNN consiste en la création d'au moins 5 centres de données, de data centers neutres de niveau tiers 3 minimum dans les centres urbains. Le data center Open Access flambant neuf qui est adossé à Silicon Village et qui est situé dans cette concession fait partie de cette catégorie tiers 3 avec une capacité de 400 racks. Le data center dernièrement inauguré de type 3, lui aussi, la République démocratique du Congo dispose désormais sur son sol de 2 infrastructures de stockage qui sont utiles pour le développement du numérique en RDC et d'autres projets connexes de ce niveau dans d'autres provinces. Ah oui, et Sengeli Boye Bagé Silicon village Oyo ezali doté n'espace de travail moko moderne, salle de réunion, auditorium, paix infrastructure technologique ya dernière génération, paix ezali na capacité d'accueil ya 800 acteurs. Yo! L'Obieleki na cité ya Union africaine couple présidentiel. Son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pe Madame Denise Onyakeru Tshisekedi bayambaki ba parents ya Alexandra Diego Lumbayi, jeune étudiante congolaise tragiquement retrouvée morte na Canada. Lors y entretien Nabango, Madame Yelou Moulop Chantal, coordonnatrice ya service spécialisé na présidence en charge ya jeunesse, lutte contre la violence et traite des personnes, a affirmé que Mokonzi ya Mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a s'engagé pour na soutenir famille na douloureuse épreuve Oyo en attendant la conclusion ya banquette en cours. Le président de la République a dit qu'il va appuyer tous les processus parce qu'il faut mener l'enquête et que justice soit faite. Le président est vraiment, il sait qu'on ne peut pas toucher un seul Congolais. Lui-même, il a déjà dit, on ne touche pas aux Congolais. Tant qu'il est là, on ne touche pas aux Congolais. Alors, nous allons faire les démarches. Les démarches ont déjà commencé avec l'ambassade du Canada, ici en RDC, avec le ministère des Affaires étrangères, pour que la famille puisse aller voir le corps et continuer à mener l'enquête. Mais pour cela, nous sommes tellement contents d'avoir l'appui du président de la République et celui de la première dame. Le président, notre chef d'État, a dit qu'on doit continuer, qu'on doit mettre des avocats sur place, qu'on doit appuyer, on doit parler au Parlement canadien, qu'on doit rencontrer les élus canadiens. On doit aller plus loin dans l'enquête parce que Juste Oyo, ezali ko témoigner volonté ya autorité congolaise pour na ko accompagner ba proche na ba situation dramatique surtout na ka Oyo pe kosa la lumière na ba circonstances nyonso ya tragédie Oyo. Papa azalaka ndeboye. Yo.
République démocratique du Congo et République ya Congo, ezali deux pays frères, bazali ko entretenir ba bonne relation bilatérale. Preuve ya boyo kanimalamu oyo nde e justifia ki déplacement na Kinshasa ya ministre d'État chargé ya aménagement ya territoire ya République ya Congo Jean-Jacques Bouya, émissaire ya président Denis Sassou Nguesso, pe porteur ya message moko particulier adressé na mfumu ya Kolo République démocratique du Congo, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Plutôt na soirée, chef de l'État, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé qui séance de travail moko elongo na ba officier yaba oron yaba forces armées ya République démocratique du Congo conduit na chef d'état-major ya armée congolaise, le général Christian Chiwewe, pe délégation ya commandement ya ba force terrestre ougandaise. Ba échange oyo et tournaki autour ya situation sécuritaire na partie est ya République démocratique du Congo. Après avoir koyoka ba rapport sur l'opération conjointe contre l'activité Yaba ADF na province ya Ituri, garant de la nation, Mokundi Mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a pesaki d'instructions claires pour na renforcement ya coopération militaire entre République démocratique du Congo et Ouganda pour na éradiquer insécurité na région Oyo. Yo. Toujours près, ya base naye, élu ya Kinshasa na circonscription ya Selembao, honorable Maontwene Musilweye, Soso ya Mboka Matembela Simandaku, le Moïse ya Bana Selembao, asalaki une série ya ba descente, lobby et l'équipe, plus précisément, mokolo ya dimanche 13 octobre 2024. Na cadre toujours, ya ko remercier ba électeur naye, po na ndenge ba soutenaki ye na période ya campagne électorale pe po na marque de confiance na bango, honorable Maontwene Musilwei akitaki une église vient et voit na quartier Ngafani, plus précisément na avenue Iselenge numéro 24 et Sikawapi, amemelaki bango lo ya bakiti pe enveloppe moko ya kilo po na kosunga bango ndenge kaka alakaki bango. Tika na yebisa bino ke elekaki kitoko avec un pacte pe idéologie. Liboso ya Lingomba Mobimba au cadre ya ACP ya mwana mboka Gentini Ngobila, honorable Maontwene azalaki na droit ya ba bénédiction. Zamba pamba manda oyo sukisi oyo koyaka amata na national. Amen. Et soki oyo kuna pe sili akomazwa poste ministériel. Nasuka Yamasolo, révérend pasteur Joseph Fumu, responsable de l'église vient voir Ngafani Selembao, azalaki na bamo juste. Vraiment, to rendre nzambe grâce. Parce que azam moko et puis azam moko oyo babokilo na ye kusana ba. Alors, geste oya sali yango état ici pendant que non moto oyo ataka fidèle na engagement na ba parole na ye. Yango c'est tout monde ba ke belé basala baya awa basala campagne banja basala ke bazwa même ba porter disparu tiklo lelo oyo rien. La seule personne oyo a pour répondre pour reconnaître au nzamba c'est katinaï ezande honorable Mao. Donc voilà ici nous akatini. Kolongwa wana inde matembele ya Simandaku Soso ya Mboka, honorable Maontwene le Moïse ya Bana Selembao akitaki lisusu na église Mont Carmel na quartier Madiata, toujours na commune ya Selembao esika wapi akendaki po na même geste en signe de reconnaissance na base na ye. Awa lisusu pasteur Flori
azangaki te pona kotémoigner bolamu oyo nzambe asali à travers oyo ya bango molobeli na bango honorable Maontwene. Azalaki na lo campagne atalisaki kaka te ke azalaki kaka moto azoluka makampo bakoma député mais atalisaki ete azali mwana nzambe abotama sika. Il est venu dans cette église. Il l'a adoré. Il a dansé. Abina. Yamana Loïki a tamba tout pour voter ma bande au salanine. Et pour voter. C'est ça de France que je l'avais dit. Parce que Facho est bien là qui. Facho est pour monsieur Ganzamba. Nana mona moto l'église aujourd'hui. Prenons parole, honorable Maontwene Musilwei atalisaki boye na base na ye. Ezana batu oyo bandima ki biso na faire le commencement na biso na sikoyo ezape na batu batala ki biso na dende ezana batu pe oyo bandima ki biso bino nyonso wana lelo naza molobeli na bino. Amen. Akabi nyonso prépayé bozomona oyo ezepeli la déclaration biblique moto mosusu eza oyo aza en face na bino. À l'époque naza na banque mondiale na signé na département grand projet naza kosolo na esika kochaka bi oyo bozomona oyo même ça na sima awo oyo ezokatisinga na kata libulu ti bakote banana na luyeye na ngamba presse akala na comme député lelo na tuko défendre mwenzi ya Selembao. Particularité mususu awa l'église Mont Carmel ezalaki prière oyo esalamaki pour autorité morale ya ACP mwana mboka Jean Tiningo Bilambaka malade représenté lisusu awa na mwana na ye Maontwene. Nous allons prier encore pour notre l'ex-gouverneur Jean Tiningo Bila. C'est lui qui est le président de son parti. ACP. Aujourd'hui il est malade. Que notre Dieu puisse le guérir là où il est. Cet homme-là, il a fait 4 heures du temps ici. Ainsi que nous, Jean Tiningo Bila. 4 heures du temps ici. 4 heures du temps, tous les gouverneurs ici. Nous avons adoré avec eux. Soulevez ces mains ta main. Priez. Toute autorité vient de Dieu. Baloba, mariage entre population ya Selembao, pe oyo ya bango Maontwene, eza ya libela. Rendez-vous na 2028. Ndenge kaka balobaka, uche libaya, bakulambela yango. Yeke yo! La relation entre République démocratique du Congo et Banque mondiale les alliés Kitoko avec un pacte paix idéologie Bondi Melanga. Nayangonde na pokwa ya lobi eleki mokonzi ya mboka. Son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo ayambaki délégation moko ya Banque mondiale o ezalaki conduite na directrice générale ya opération Anna Bjerd esika wapi babetaki masolo ebele notamment oyo etali création ya emploi awa po na population congolaise. Thank you so very much. We just had a very... Nous avons eu une réunion très productive, très fructueuse avec le chef de l'État. Nous avons parlé des questions relatives au partenariat entre la République démocratique du Congo et la Banque mondiale. Nous avons parlé des domaines prioritaires pour le développement de la RDC et des secteurs prioritaires sur lesquels nous allons nous concentrer. Nous avons également parlé du rôle important que joue le secteur de l'agriculture, des infrastructures, mais également des secteurs de l'éducation. Nous avons également parlé, noté ou présenté au chef de l'État les importantes réformes qui ont été déjà mises en œuvre dans le pays à ce jour, mais également les efforts que fournit le gouvernement et son chef pour s'assurer que nous avons des politiques macroéconomiques très stables. Et ma visite à l'est du pays m'a permis de voir comment l'appui de la Banque mondiale permet à la population de pouvoir être soutenue, mais également apporter une certaine résilience aux populations qui souffrent à l'est. Par ailleurs, Banque mondiale ezali ko encourager mokonzi ya mboka, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Fachi Beton, garant de la nation,
pour na succès politique na ye pe gratuité et éducation de base ainsi que effort fourni na mboka en vue ya ko améliorer climat des affaires. Yo population oyo ezalaka na quartier Siforko na commune ya Masina bavanda kaka boye bamona milinga ebandi komata likolo bayebi esika ezalaki kouta te nzoka nde ezalaki moto oyo ezalaki kopela na entrepôt ya société Transco. Avant arrivée, il y a des camions anti-incendie pour maîtriser la situation population P Bajan ya Transco basala qui est fort pour na koboma moto. Selon l'information toujours sur place, batu oyo basomba kama bende nde ba créer incendie oyo yoka communication. Bombono bazokatela ba biloko wana weza bato banosa misala na bauti libanda to boluwaki bango bato basoma mabende no problème oyo esalami awa eza nanu premièrement bato oyo bazakosala mosala ya kokata bisi na système wana ya bomone il fallait bazala na assistance ya sécurité aza te bango bazokata biloko bango moko sans pourtant sécurité azala ntango moto eye kozwa pine sa kokonteli bayebaki babiso bazokata eza na bareservoir eza na bacarburant ndamu na kasi kozwa moto ti na pine mbala moko etake na reservoir yango esali babiloko soki tozalaki molongo tozwa carburant omonika miningi bazozwa mote oyo mininga pine ezalaka te toye totala tomoni moto abomona yango atelemi moto epela akoboma ntango kokanga na basingane te toboma moto oyo nakaluka moyen eteke ezwaka mai toya beflame makasi donc moyen oboma makari awa na kati bareservoir mai ezalaka te reservoir mai ezalaki mpo bamai oyo bakantine kotombola koboma tomekimeki koboma mais soki rb eyaki intervenir te moto eki na station. En tout cas, nous remercier vraiment ma collègue Nangaï à Transco. Nous sommes là pour sauver presque des bis et belé. Nous avons dans la cantine en attendant nous incendie pour protéger, protéger beaucoup plus ces stations. Ceux qui te protègent les stations, nous avons banda kuana niyo surtout mbele tolinga to ebate linasana et puis biso moko pe ba travailler à Transco te protéger musala na biso to boyi to koma ba chômeur pona koyeba ke soki eza autorisation ya ba hiérarchie ou bien ani tout ça te to monikaka batu moko boye baye na ba chalino na bango babandi ko kata nini toza na sécurité na porte sécurité nde peut-être ba identifier ki bango peut-être ba pesa bango nini ke no baya ba banda okata mais jusque là na éviter so bazwa ki ordre ou te pas nani mais to monika batu nde ba yeko kata ba bis et puis bango nde ba causer incendie oyo parce que na ba chalimo na bango ba moto ezo koya sans pour autant ba vérifier sans nini tout ça ba tiki na bango ba kiei et chose étonnante c'est quoi bazo kota na kati ya Transco na ba single na ba mapapa na ba kilote wana bato bayaki bakata wana o bayaki kokata on ne sait pas leur identifier si réellement baza bato wana bakata ba nini soit baza bato moko donc bayako créer incendie bango nde vraiment réellement ba créer incendie wana awa sikoyo ba question etikali ya koyeba soki nani nde atindaki bango po na koteka yango ndambu boye ordre eutaki epa ya nani dossier à suivre.
Magistrat suprême, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a assisté lobby et l'équipe, plus précisément Mokolo mardi 15 octobre 2024, na palais du peuple, na audience solennelle paix foraine, et à rentrée judiciaire 2024-2025, il y a cour, il y a cassation. Rentrée judiciaire oyo ezalaki pe occasion pour nakobwaka regard moko rétrospectif sur exercice écoulé pe ko fixer ba objectif pour na avenir. Na allocution na ye bâtonnier national asalaki plaidoyer pour na défense ya bavocat en évoquant complémentarité entre bavocat pe ba magistrat. Na tour na ye procureur général près ya juridiction Oyo alobelaki porté ya ba présomption d'innocence les sommes moko publics contre ba tribunaux ya ba réseaux sociaux liboso ya mfumu yekolo République démocratique du Congo son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo premier président ya cour ya cassation a dénoncé qui discours moko populiste. Permettez-moi à présent, avant de clore mon propos, de survoler un petit aspect de la problématique de l'atteinte au principe constitutionnel de la présomption d'innocence à l'ère de nouvelles technologies de l'information et de la communication, où le tribunal du net fonctionne en plein régime, car il suffit d'être soupçonné d'un quelconque fait apparemment répréhensible pour déjà être condamné par la voie des réseaux sociaux en violation de tous les droits de la défense, comme l'a dit le procureur général tout à l'heure. Pareille dérive étant un déni de démocratie et de droits garantis à chaque citoyen. Puis-je noter à ce stade que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipendent à la longueur des journées Puis-je noter, disais-je, à ce stade, que les magistrats que nous sommes avons également besoin d'être couverts par cette présomption d'innocence par rapport au discours populiste qui nous vilipendent à la longueur des journées, même s'il est évident que dans nos rangs, il y a certainement des antivaleurs. Les membres de nos familles, surtout nos enfants, ceux dont les parents sont honnêtes et justes, traînent la honte d'être pointés de doigts ou de lèvres comme descendants des antivaleurs, alors que nous luttons avec eux pour accompagner votre haute autorité dans la lutte contre cette peste de corruption. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et magistrat suprême, avec l'expression réitérée de mes hommages les plus déférents. Je ne saurais terminer mon propos de ce jour sans préciser qu'au terme de l'article 149, alinéa 3 de la Constitution, la justice est rendue sur l'ensemble du territoire national au nom du peuple. Ainsi, comme je l'ai annoncé en liminaire, la présente audience s'offre comme un cadre légal de rendre compte de quelques activités déployées au cours de l'exercice 2023-2024. En effet, il convient de rappeler qu'à la suite du constat effectué à ma prise de fonction, un certain nombre d'actions avaient été envisagées pour lutter notamment contre la corruption, l'indiscipline des magistrats du siège ainsi que des fonctionnaires et agents administratifs du greffe. Pour naye bamayo nyonso ya chaire judiciaire ezali ko mérité reconnaissance moko ya nation. Yeke yo. Ediambu batu ya tsamsula mbote bake bakaka dilongi. Supermarché Kin, marché ezui ata dommage mokote après incendie. Oyo salamaki lobby l'équipe plus précisément mokolo ya mardi 15 octobre na 7e rue na commune ya Limete.
Contrairement à Oyo ezali kolobama na ba réseaux sociaux sur prétendu pillage après incendie Oyo, direction ya supermarché etalisike ezali luvunu po incendie etikalaki kokoma kuna te esukaki kaka na bar pe na restaurant Oyo ezali likolo ya bâtiment. En attendant que l'enquête ezali ko se poursuivre ti koyo cause ya incendie Oyo et yebani nanu te. Dossier à suivre. Ambiance ezalaki total fête moko yako sakanate eloko ezalaki tout à fait logique. Pour Naba Léopard, il y a République démocratique du Congo va célébrer victoire Nabango. 2 buts à brosse face, il y a Taifa Stars, il y a Tanzanie. Et Zali pour la première fois, na histoire naye, qui République démocratique du Congo a se qualifié na phase finale ya Coupe d'Afrique des Nations des 4e journée ya éliminatoire avec 4 victoires et 0 but encaissé. Ticket pour la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025, ezalaki obtenu grâce à doublé ya Meshak Elia, attaquant ya Young Boys quelques minutes après entrée naye na terrain, soit plus précisément na 87e minute de jeu. Centre, la reprise, oh ça va retomber dans le but, incroyable, la reprise d'Elia Meshak, l'homme capable de tout changer dans des rencontres. C'est Kaloulou, la superbe intervention, on parlait de ce duel tout au long du match, le décalage du Lorient. Puis Meshak Elia a réussi ça qui doublé naye na temps additionnel. Fiston Mayele. Oh, il s'est fait faucher, mais ça joue quand même avec Meshak. Meshak! Mais il est fort! Il est inspiré, on ne le découvre pas, mais ça fait plaisir de le voir aussi décisif dans un tel moment. Elia Meshak dans ses œuvres, le doublé pour plier l'affaire, et la RDC sera bien au Maroc. Fiston Mayele ici, regardez, presque un attentat. Et derrière, le plat du pied, là, la maîtrise technique là, de Meshak Elia, regardez. Il profite de l'appel aussi de Moutoussamy pour se donner un petit peu d'angle. C'est parfaitement réalisé là. Ainsi, premier sportif congolais, son excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a réitéré qu'il engagement y a l'État congolais pour soutenir l'équipe nationale, pour couper sa bango ba moyen y a solo pour préparer Malamu CAN Maroc 2025 où ils allaient prévu na mois il y a décembre. Et que yo. J'ai été envahi par des plaignants, je ne sais pas comment ba PV angwe ko sila ka timo kolonini pona kozwa ba plainte ya ba plaignant naye. Ye musala naye a operaka commune mususu te kaka Masina. Na Masina wana na nani oyo Kulumba.
K15 na sekuna rai mapela partout kokota la bato na bandako koboto la biloko koiba na moi kuluna ya machete na butu babar de mino kota la bato na bandako ba TV ko ravir ba grosse somme d'argent na garçon yo ba plenya ba mama ba papa zande ebele tito tindi ki ba mfuna district ke boleki ebele on ne sait pas ba PV tozo ba tuleki nini. Donc s'il faut prendre des avocats, il faut prendre plus de 2000 avocats à bateau ba ko telemela bato na bango po ba ya ko charger mutoyo. Wana za mutu moko extrêmement dangereux. Opéra ye moko te azo opérer na foire yeyo. A foire au mot général aza pe extrêmement dangereux. Donc baza ba coquipier. Bazo sala musala denge moko bazo opérer ensemble en équilibre. Alors, parmi batuza ko lukana na filet na biso ke gra to kangi ba libombe to kangi bango to kangi batu mwa ebelo ya makasi. Donc ye kana ye ya bwana. OK, mon général na monsieur oui. Tellement monsieur. Kombo na ona ni suna bosanya. Kombo na yo. Josar nani? Gamanzita, voilà, c'est ça son nom. Le monsieur azana ekiri, aza chef wa ekiri ya batoyo. So bazio mon général bazui tonga mu pepe ya vide. Ba injecter yo, tango ba injecter yo, ba injecter mu pepe kwa na kati ya nzoto. So ba injecter mu pepe na kati ya nzoto olembi. So amoni ke singite ba injecter deuxième tonga olembi. Ba raviro mena ba sake biloko nyonso bonnement. Sans bruit et cela se fait pendant la nuit. Donc azali mutu moko dangereux. Ba plenya na e bazali na begatef bazai. Merci pour la confiance et fidélité. Cela plus commune souka bo sepelagi na ba image bo pesa merci. Na Jacob Kayen Nazaraki na sima caméra régie finale et sima makibongo na bondi vukulu ba mataba kitaba ba kalmabele na préférable.